qui ça m'a besoin et c'est la qualité aux ans à 40 45 46 mon donne moi à 20 ans pour ça que moi na ma foot à sopler ma foot au cause kati moi na collègue na yo là ni teme au ça ta comment kaka moi na collègue mon atikali ni atikali bina bolumo moi monsieur na koto numéro 1 balezi bien numéro 1 kokoti ça numéro 1 Beni baba madame yanjo tu pas des spécialistes Moussa tout le monde maboko liko ba tombo la maboko te ba tombo la Moussa bi Tanso to sala ke futa ba na se OK ndeti koyo mwana dali apesi makambo njoka nde yebe yaya abandeli kolinga mwana bakoma likwela mais yo yebisa biso totika makambo yango bokosonge nango mpona nini likolo nango mwana bakisi lisusu soka moni yabela kobeta bwaye akobeta yabenda mwana mabe c'est-à-dire quoi Sabrina a remarqué bato ebele bazotake mama na bango bato ebele bazodimine ya ye mama ya Teresa ye pe eloko te ti mwana bandi kolaike ya Teresa ye biloko te mwana ye kodefendre mama bwaye mwana fandi na kati ya kiti abandi kopesa sikoyo makambo njoka nde ya 7e pe alingaki mwana na titi ezaka mwana okande mwana ngoto linga kokomisa mwasi na mobali aza mwana collègue yo mwasi epe mwasi misapa mwasi kabotaka ngo pena base kabina bila ko ngo manzaka ngana zotala yo kaka na kwa problème na mutu te ozoto amabiso ebona nini ngana zotala kra kwa basi misapi na bino manzaka ebotaka susu te okomona bango manzaka nyeta ko aza maboko misapi nyeta sek akotika kaka moko po atia ngo linzaka te nde pelaka makambo mabe. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Merci pour votre fidélité, sans cesse renouvelée sur votre mère chaîne MK et Yokani Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, surtout vos suggestions, vos remarques. Et ça sera vraiment le bienvenu. La numéro est affiché. En tout cas, votre humble serviteur Clark Kinzo de le Mingazor de la Poste Nayambarango, Penazokango, vraiment en considération. Merci beaucoup pour notre appel, Nabino. Merci pour notre considération, beaucoup pour merci pour notre j'aime, merci pour notre partage. En tout cas, ça montre que tu auras suivi peut au salaire mosalango bien en tout cas beaucoup de toujours pour soutenir biso na côté la biso du début jusqu'à la fin ba commentaire na bino ba j'aime na bino ba abonnement na bino ça vraiment très important bo salango pour que mosala o qui est toujours liboso na bana remission na ngate sans pour te dire un grand merci à notre autorité morale notre maman en tout cas to peso ba mote place aux alliés merci pour na confiance toujours ko pesa biso zo sala biso vraiment bien na boso notre partenaire à vie ba partenaire à vie James qui moussa na peso ba mote place aux alliés maman zo na end. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour ça, pour Nabiso. Et ça, la Kabiso, vraiment, maman Lissi, Lando, Bambo, tenons pas aux alliés. Y Abako, toujours na point. Merci beaucoup, na au ça, pour Nabiso. Chasse à la charmante, na bossa noté. Merci beaucoup. Voilà, comme vous savez, le Bingaza, Suneva, na Kito, ils ont toujours, il y a quoi informé, toujours. Il y a quoi parce que le mouvement, il y a quoi tellement ébélé. Il faut tout à. Ndenge za kaka azongi soso nde bombo mesana toujours ko senga e le tozongi na ye Bishop Gimboma noko tozana sous le lot pour que tout cela par rapport à l'actualité ça ko circuler na réseaux sociaux voilà Montréal je suis focus aux même langage nanga au fond la biso to yamba invité na biso mon kolelo Bishop Gimboma autopécie bonjour et bienvenue. Oui bonjour Cap na biso bonjour na chaîne na biso MK Yokani TV chaîne Moura Makambo merci tata pamola MK Sikazali merci na maman Zozo na biso na un bon séjour à Kisasa en tout cas maman merci beaucoup na ba soutien comme on a maman Makambasa la kabiso en tout cas na zoé baté donc so na bon si la ma ba ba baka ya Zozo mutapesi ba ba obeta mabaku donc oh là là merci à Zozo
merci na ba soutien to lingi ba yeba biso boye ya on oye ma mikolo e biso na ba kuku toza ebele donc na ba kuku toza ebele yango mona papa na monde baza pour nous soutenir biso makambo kele kitoko et grand merci na mama la patron na ya fina béton bon séjour aussi à Kisasa Maria fina kilo ba maman Nzambe na bango ba kisile mukako swa en tout cas mokoto yaki. Voilà. Yama ya fina pese mokoto. Ngaki mboma na yebite yawe nanga na pesa yo ni yawe nanga ye. Zambe nanga na pesa yo ni nzamba lola ye. Zambe nanga na pesa yo ni na pesa nzambe nini. Nazo biso loko mo makambo zo dekela ngai. Makambo tata nzamba zo sala kaka. Koza baku koza bien. Koza baku koza chunga. Koza baku koza chunga ya parfait. Koza baku koza chunga ya Adidas na émission ya rena te. Et ya rena kaka. Ya fait zo betango. To chonga arena. Koza baku. Merci. Bozo pele bulinganga. Lelo en tout cas to solo là. Makambo na koloba wa ça l'effort au bongi citation. Tango 6 ou 10. C'est limité moi. Parce que si on est dans ma bête, ça peut être ça. Attention, les Arabiens, ma camote au lobawa, n'a évité. Si on peut supporter en tout cas, au bel cas, n'a craqué. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tous allons toujours brancher. En tout cas, il y a le besoin tellement et bien les photos tout aborder parce que ma matière il faut tout sur le langue. Voilà. Merci beaucoup, Bishop Gimbo Matobi, aux amoutous fan de la caméra, aux amoutous fan de la rama YouTube. Tout le monde est sorti médiatique à Sabrina ou à Zabongo moi et maman Nabiso Thérèse. D'abord tout le monde est sorti médiatique ni ayeko luba ou ayeko luba ou c'est là qu'on a ondégné. Voilà na yebi Sabrina na makambo te. En tout cas Sabrina na yebi na makambo. Donc les surprise. Les surprise. OK. Ba nango ba sala biso ka ba surprise. Ya da titanga ya ka ba biso surprise. Na suto ba besu su Sabrina su na mama na surprise. Surprise on za créer ba bien non. Non, asa mwana. So surprise a possible za créer. C'est normal. OK. Donc en tout cas ba to ba konna na bana botika mwana. Mwana yo koloba makambo oyo ya santé. Parce que ya Sabrina tango fandi ayoki sango ya 7e azobeta mama ba biloko. Tozo la pele. Kitongo be ezokoka. Kitongo kende bien. Donc des parents me disent que voilà, on a dans la position. OK. La position. Parce que na ta batie za musika ni ba toze ba open da atika ka bon nzabe boy etali yo ngana nzambe te kopera yo mo kopera bonté. C'est-à-dire quoi? Sabrina a remarqué bato belé bazo take maman na bango. Bato belé bazo diminuer ya ye maman. Sabrina fandi à réfléchir. Mama Bouangai asali nini wana Sabrina. Première étape. Observer aye ko remarquer yaya moko azalaka quelque part ye patake mama wana Sabrina fandi na abinota la kaka. Asutu kabo yaya moko zakana yolo atake ya mama. Sabrina bité. Trop c'est tout. Abi ya no oza wapi? Yeye alobete matambola na duka kama mona ye abimisi muchombi aliati plan. Yeye anabinataka nzini ngalabi yaka na biloko. Mwana tali. Soki na bina benga mama ne bisa mama bobo aboboya. Tete mwana mayemi. OK. Anda mwana baola ke mama tatinga kwa. Ya Teresa yete lokote. Si mwana bandi kolaike ya Teresa yete lokote. OK. Mwana ye ko défendre mama boye. Mwana tala bisoki nga na défendre mama boanga te. Muta ko défendre mama boanga azate. Il faut nga mona défendre mama boanga yi. OK. Atali asali kalikili. Njokande nazo bakama kamba Sabrina. Mam Sabrina do bakselote. Na ngana simbelote. Pena ko toute la mutu mote bordi. OK. Na ko toute ate. Ntina aussi ces missions. Mwana fandi na kati ya kiti abandi ko pesa siko makambo. Njokande ya 7e pe alingaki mwana. Na titi. Izaka mwana. Ya bien nga camarade. Na yepi na kati.
ezaki bongote on alingi na bakoma mwasi na mobali nzoka nde mwana mwasi na kokomisa mwasi na mobali ata mwana kolekwa yo mwasi epe mwasi misapo mwasi kabotaka ngo pena basi est-ce que misapo na bile botaka ngo manzaka nga nazotala yo kaka nakoya problème na mutu te ozotala mabiso ebona nini nga nazotala kra kofa basi misapi na bino manzaka ebotaka susu te okomona bango manzaka nyonso aza maboko misapi nyonso 5 akotika kaka moko oyo atia yango minzaka te nde esalaka makambo mabe natuti otuti namoni todeplace yango okotuta nayebani koto eloko na otuta mais c'est déjà tika makambo aleka à se convertir ça loba makambo wana tika ezali vie ancienne tout se fait ici j'ai répété encore tout se fait ici nyonso yoko mozo bima na kati tout se fait ici nobona lingala bishop nanga tata pambula yo tata mona bango pesa amen nyonso tosala efutaka na se ok nde sikoyo mwana tali apesi makambo njoka nde ye mpe yaya abandeli kolinga mwana bakoma likwela me yo yebisa biso totika makambo yango bokozongela yango mpona nini likolo nango mwana abakisi lisusu soka moni yabela kobeta bwaye akobeta yabenda mwana mabe bano bakiso bazozwa tomi tuna bakestion nani sabuna lobiso akote na bila kobeta ya bila est ce que na makambo oyo totiki omona pesi bila leki te aloba pourquoi sabuna kobeta ye sabina lobi bongo akozi ya yaya na biso ya kankokulu ok alobi bongo akozi ya yaya parce que yaya basimbaki ya tereza makasi so sabina remake ke non bango nyonso envoyé spécial eza yaya na bango abikoakoprema de frapper yaya après de descendre pour ok je comprends. Et moi aussi, je m'étais ici à ma place, j'ai regardé tout ça, na comprendre. Nati payaki kanda kote yaya, mais ça vous n'a pas yaki kanda kote yaya siko, yaya dame kokiye, yaya loba, dame kokolo oloba. Bana basiri contre ba mama. Bana basiri contre ba mama. Ba mama mo siko na zo ebate. Bosama. Bosama bana mabe makasi. Bana ba collègue na bino. Bana ba collègue na bino. Bana ngana eba zabuna veya kite. Merci. Jésus. Il a pas comme ça dans le bas. Quand il y a un problème hein. Tu veux l'hôtel. Et là c'est ça ma belle amie. Bana bazana posa mibali mais bino bozokomisa bana ya basi posa ya basi mabende fandi wana eloko ebomimbo kakrake eza musapi nde bomi te théâtre musape bomi théâtre musapi te voilà musapi zamba lobi na biso boye oyo kota mosapi na ye na liso ya moninga akozala kodane bato bakompake natiango na lisu te natia wapi bato baboyi miso baprofere batianatikeleka kiti oyo epesa ba révélation voilà position osusu yango oyo ok bato balingi lisusu basentima ya lisu te bazwaka bakamata mosapi bwa yango baluka place bakotisa nzambe amoni mosapi ekota place bwa wana nde esika makambo fandi sabuna pesi matière sabuna explike biso bato oyo nyonso balingaka ye baza bakolegi ya mama na ye lelo bazofinga ya Teresa bango nyonso baza na mulonga makambo wana lokola ya Teresa boyaki kopo wana nde babandi kotakela te ya Teresa ezalaka nini bolingi bilengi te ya ngelingeli te bolingi ya bilingi ya sanza sete ezalaka buliti bosomba basuba semu te kaka loso eleka munga
L'osso munga. Fufu te mettre dans la main un peu, balinga moté. Et l'autre zo mamboka. Ça donne comment ekufa na makambo yo. Basi balingi basi, mibali balingi mibali, esika sodele comment ekufi. Sikoyo tangu toke nango makambo tosamala te na théâtre ekufi à cause de njotoli njoto. Nalobi toto bien. J'ai confiance en moi-même. J'ai bien parlé. Quand on parle de njotoli njoto, eza misala ya njoto. Batu baningi misala ya njoto. Non que misala oyo kopesa batu le meilleur. Ça vous n'avez bien Dieu bien parlé. Amimisi makambo eza osoko fani otali hérité. Mon walieni. Il parle ça avec les juges. Alors il fait la yaya bouye. Mon père il doit organiser paix. Maman. Faut chasser. Chasser. Je sais. Il a chassé. Donc makambo ezali vraiment. Il a chassé. Makambo tumbi zali. Mboko siki. À cause de ma bêtise. Tout le monde a battu les balles, la sortie médiatique, battu les lesbiennes, tout le monde le sait, n'a pas mis comment battre les balles, au balinga et les réseaux sociaux. Voilà, madame, on a nion, madame, papa, ça coupe la l'école. Madame, attendez ça. Asa madame, il y a un joto. Babengi boko madame yanjo madame spécialiste Moussa tout le monde mako liko batombola mako batombola Moussa pi moi messieurs na kotonga numéro 1 balezi bien numéro 1 kokoti ça numéro 1 kokoti ça ni biloko la ndabuti bazo babimi ba kokota ngani kokota biloko ti c'est ça. OK. Chikoyo ngani pesa na hotel les amis. Boko koti sabana ba virisa ba bona nini. Pe makambo mo sa te bana ba collègue na dino. C'est ça c'est le pito pale. Marambo Bishop toujours le bateau c'est comme ça fait vraiment mal le bateau so ba ko mape kenga na bana bango mo ba sangsa bana bona ba collègue ça te pour la makambo ya ngani ngazane ka bongo. Yo lingi ye yo bena mwana mwaso ndingi mwana nganga na hoja na jambo ngibala yo ndingi mwana nga na koyebisa mwana nga isika bokuzala be nganga tango na koya ka kipipila mbuma na dali yo bien na bokonka mais il y a les gens où na kokwa kaka pilipili on va commenter balobi que Sabuna a s'exposer vina ifa ki atam susu mambona aibisa ko mama yemo le kapuko yemo a exposer vina ye na ndenge ni mabeli Sabuna lobi est-ce que Sabuna leki alobi que yaza lesbien Sabuna leki na teba bi ke bangonyo abi ke bangombe ba yi so kendi maki bango be lelo bazana ba na bango mabeli mwana si to bito zonga mwasi mamuke kaka faire ya bana baninga ya gabi pa likaka na rambo o ya Gaitana na pauvre Diana Makila to mona ya gabi moko likaka ninga asili kaka pona ngo mais to mona Gaitana likaka te pona makambo oyo ya gabi kaka sili ko mwana boli ko yoka mama boye esengeli mama boye aya na mona te na TV asambusa mowe OK. D'accord. Tout idée koto na tikele bien. Et celle qui mama ya nango na TV parce que peki c'est qui mwana boyi. Mwana zo lia eloko leki na niveau. Osoto olia mama nekaka. Mama ko? Mama penzati. Okoti ofule pokota koto. Noti bizarre makasi. Te fongoli ka to kanga na biso. To kanga mo. So folo susu. Na yako beta baso batu misusu mo kala poto kanga na kota mga mukie poto kanga nzambi moyite moyi bongo bando sa ba mpona nini bongo sa ba mpona nini niko bakisi bozwa pour nakala ba mo métier koto mo ko lingo tutsa ba tebelawa koto ko tutsa ba tebele otali bango koto ya ba lesbien bazali koto pe ya kolinga bana mike bazali kisa ngo bozwa esila kate oza na 40 45 46 mozolinga mwana za na 20 ans pozo ba ke mwana za mafuta asopelo mafuta okozika tie mwana collègue na yo oyo za ndenge ni boza ni teme osata koma kaka mwana collègue mun atika nini na
bolumu yo mati kaka bosa mitema nazebisa bato ba mitema na kokate ndenge nazaka na zuma mwana zuma ngai na zuye na kokokate na kokokate. Ça c'est le bizarre. Et c'est la table la mwana ya sexe mususu mais sexe no ya yo na ye bozo mukamate Yesu ndeko na boli foko yebisa bato yo Yesu za ndeko bolingo makambo nyonso ezo ya fo Yesu za ndeko bolingo ya salamu na mokilo des nzamba boma aboma zikisa. Mais c'est que kopesa comédien confiance ça comédien kopesa confiance comédien à moi si kopesa confiance ya mobali veut kopesa te elle dit yo pour ne kopesa confiance on a difficulté ndako bana ngana ketike pente okolapa bana bakobe bozotala bana bakolata sentiment mbindo ya bosoto. Et Sabrina est bien parlé, a dénoncé ma camunioso. Elle me dit sa maman va ne kondimate, tikana ya no mo kidioso ye, entela linganga, ba camarade nanga, entela zabo. Voilà bien la poste na misu ya bana. Mikolo to utiliser ka bana ba mu la bitu ba Sabrina bikeli maman boyer. Ya dacha ya kabuneli pe baba boyer. Ata bo figi abeta kidelo eloko. Sabrina bete loko. Loko. Na minute Sabrina na ndaku na tali na YouTube na boni ça est émission de salami ya Sabrina ka. Wana fanya na hiyo. Bino sikobo komi ko defendre yango. Mwana tari kombo na bino te. Arabina robeta ndebi bino me kombo na bino bosoto ndatangi te soko mokete. Mais pourquoi Sabrina robeta maman wana zapi maman na ye? Komi bongo. Mona beta ezala ka mona obeti. To kombo iti Congo. Comment komi France komi Congo. Na France za Congo. Abotinda mwana fo bale papa, ofo ba mwana s'il te plaît. Je dis non s'il te plaît en tout cas bo soit na mai bata poto be mamnalo. OK. Avant abotinda mwana likamo ofo bale s'il te plaît juna nga lutu. S'il te plaît juna nga eboka. S'il te plaît juna nga mushawana. Mais biso ba mwana s'il te plaît. Otina mwana boy. Bishop anato sala no analyse bino na bino sko ba parents. Parce que yo pour dans monde wana ozaka comédie sko bino ba parents tombo utala makambo oyo bo mona bandeko na bino musu ba bisi via bana na bino et ça na bino ndenge nini te oyebi na musalo to salaka mwana musupa ko mekola pa kota métier na yo. OK, vous comprenez? Beti mwana ya dati alandi métier ya papa na ye para raison pour le cas comme tout le ba fini mais azui relève papa pas adapter papa boyer. OK. Soki be mwana da adapter mama na ye a cause na musalango soki ba ye ba pige likamoko akoyeta le comédien ako défendre te lokola mwana. OK. Sabrina bande ko tourner na groupe ya Teresa so na ba éviter faut boye ba accès de artiste ayena no ya mama na été so tele mission bien à défendre de personnalité ya ba artiste ya comédien azuna mama ina qualité ya comédienne alors na mama so tele mission bande baneti suka te koma ya mama Teresa te atangi te aye ko défendre mama silencieusement à défendre maman proprieusement, à défendre maman jalousement, il défend ta maman avec le succès récite. OK. Il fait les choses pour comprendre que non, oh attends maman bois ngai. To comment on m'a bêté. Et là on peut le faire à bango bongo, fallait pas bana ba bota, bana ba ya ko lo bende ko to le maman na bango. Non bana bazati. Bango bazabana te. Ba ka ba le quitter. Il paraît. Il paraît que bazona bango bana bato baolo de la bango bakoma bana bana te bazala mande pobele babenga bango ba mama o mamu nya na ngai na ngai baza mikolo mingi baye na sima yaya baye na ba propre intérêt na bango baye ko défendre yaya te baye na ba profit chef ne ba ne kutala mate a profiter à la sima yaya
alobela yaya porte succès ya chaîne boyer eza penza te ko na do défendre yaya te so ba défendre yaya me ba finga te parce qu'on a dit que na défendre crack na za ko mettre avocat il faut na yana makambo za solide na talisi ba preuve ya makambo na oloba mais bango ba yaka pour insulter les gens pour critiquer aussi les gens pour manquer les gens. Bishop, na makambo sozo le kana na mode théâtre ba makambo ba sombelo to koyoka. Est-ce que le bishop le oza parole le so mwana no ebi papa na ina sa musala oyo sala o permettre bon na ko permettre na ba façon na ko permettre à sala parce que tout le monde te ba communiquer ba sa buzoba non d'autres ba muyaka moko finisa ba yaka nyonso wa so muyaka popo kabaka la popo kabaka muyaka popo kabaka bayaka songolunda baza bongote bayaka songolunda baza bongote bayaka pe kikwiti baza bongote o ba muyaka moko fix ba nyoso eza bayaka popo kabaka ya popo muyaka ya popo kabaka mais muyaka oya kikwiti asali ngote donc c'est-à-dire quoi les mêmes les comédiens il y a les comédiens aussi qui sont là au bazana ba bagage bana ba résolument au basa musaba kitoko o ba boya ko za mikala ya batu o ba boya ko simbela batu basaki ba bango na bango ce qui est au plus d'amour le bisier tala tena ko eza boye mutako ya na mabe bisanga papa na odimare mwana ko sali le posa posa na ye ezo ko mwana sepeli papa la sa mécanique o lukili option te tika sa mécanique pour ya choix na ye mais le quoi de mécanique au expliquer tactique ya mécanique nenge et marche chaka c'est ça tu vois tu comprends na biso oyo bazo ko sa ba théâtre poni azala mbaye na poto to mwasi na poto azala mutuka lokola baninga yango monde ba ko pa vie apprécier ba komi biloba loba wana génération oyo ya mapete ya génération tourner de tableau ba somi ya mutuka atune ka te toi tableau bolobo appeli mais bango bakonana na mona beaucoup plus bakonana ne bino ba vie ba yibona kaloko na bino parce que on se bo sala ya bino bo sala ki biso to sali magama bien na mboko na to porter un plus ya bien tinga na tika na ba théâtre na panda na nga na yebi ki na tika théâtre na position bien les lorsqu'on de bébé na bato bayi na tika théâtre na niveau position moi bien. Voilà, merci beaucoup to so continuer bon na bishop kaka wana émission totali wana ka ya Sabrina alobi bela suna koto na tana ko beta yo kolinga te natanga ko to komono sikuni origine ya kombo na yo ondio mwana zapi na makamu pona tantine mama leki na ye yeso batu nyonso bazo ko accuser ya pourquoi faut pas ça photo fana to sola pourquoi tout le monde sur la TV faut ya kana kumba ya tout fana to le péché pourquoi bana ba sala ngobongo c'est que on taka ba à laquelle il est pourquoi mais il va faire moto musu ba la tisson yo pourquoi alba bazola tia sila makambo te makambo de pela pourquoi ya sila kombo zo bimate. C'est la même question bazo komi tout aleki na TV tati ko selo moti mais pourquoi makambo bazo chaka kombo na ye bana wana bazo tout dans le mauvais sens bana wana bazo ya bayebi gat soko lingi mwasi na loyenge sepela andima yo soka ndimi yo te yebake place ya kofanda otanga komonto dans so alinganga tabu yeba dans so alinganga bato ba kamalinga ko ndenge nini etika la sujet le lenge Sabrina de remarquer batu nyonso Sabrina tangi bakomona bango ba déranger mwana te ba déranger mwana ngala tuna question yo mwasi et puis mwasi après avoir ya déranger olozuni tuna bango ça na tout bango ko ozuni elengi no ko capable ninga no mwasi to pa ninga mobali batu ba comprendre te batu bakoti na ekobolo lekobolo le monde retourné les yeux sur lekobolo mokili ekufi mpo na ekobolo batu balingi kododana basi mibali kododana sikoyo basoso bakododana nani bavérité ozobimisela na bebiso tokoyelobi yo toka mpe video no toka matière na yo tomoni nga na fanda wa
okoze kutu kozala oyo tema defanda panda penza oyozela ona yebi makambo na nga na réseaux sociaux nayebi nga naza discipliné je suis le mandataire d'abord voyez de Jésus c'est moi qui présentais Jésus sur la terre je suis pas n'importe qui dans ce pays tu comprends donc toyebi c'est à retenir donc il y a comme ça mas kozela Bishop ekobima kutu te apaka okoselanga makambo apaka yo finga nga nde bofingaka wana sokopona nayebi oyo naza mpe nayebi esika na telemi ngai mo nayebi ti naza boye nayebi place naza na esika na telemi derrière moi c'est Jésus-Christ de Nazareth nsima na ngai eza Jésus après Jésus eza bato balingaka nga bafano basepelaka na nga que tu parles bien babenganga anti-stress na bango pourquoi parce que je parle bien moi je fais les émissions na pesi mutu esengo na pesi mutu kanda na pesi mutu souci na pesi mutu moyen aluzwa biki na faya koma pas répondre nga ngambango voilà Bishop eloko okendaki na moma mbango en tout cas to me expliquer bato oza mutu o mena théâtre la baleki bayeba na bayena musala oyo to makambo no ezo ya epai ya ke ya salaki boy to ke su sabu na peka kombo ya ninga mabe na bana ko dini mama est-ce bozo ka mama ya na CCC ou bien hier ngo ka mikolo oyo bon mwana so aziki ndoki ebi mama na mote mwana so aleki ndoki e ya mba mote ki laxike mwana aleki ndoki malembe wana ba oyimisayi wana ba coach da makambo kama kubimaka maseke abandi kolia batu na facilité comme habitude et kozala et bandaka déjà metoni bakati boyebaka na biso te ntango biso tolongwe bato bayaki bakuti makambo yango nde tokomprendre eza makambo ya kala pour omoni makambo nyonso ezobima oyo lelo eza makambo ya 2023-2024 te eza makambo ya kala bato oyo siko bamoni ke nokoma totoyebisa moto atika azotika te baoya balobi liza dia silwa tokoya mpe makambo na ye tobomba ye totie entre parenthèse tokoloba makambo ezali na plateau ozwa biro zaka flat hotel na titi je suis bazo fait hotel de teli ke biro ils ont servi bato basala musala mutu soza na dossier na ye na biro wana Kala maboko na mono yekele mama 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 kala maboko na ngeza lelo kutamba bi fumwe yana makabo fumwe yana makabo tala maboko na mono yengele pamba na place soit flat na yo ozala lezo fanda kimia tika bigo para na flat osala msa kitoko ozo mpepa kitoko cela veut dire na tala maboko na mono yengele pamba bako ba ngeza lokote na bika la place ozala na bigo je préfère mieux na flat Yeti biso tona bigo. Parce que biso tona bigo boye. Osa musala. So tosa musala. Soki na remarqué. Mutu moko awa asepeso na bigo to na flat. Oh là là. Dala na boko. Je suis. Au bois comme il banga le trop MK et Yokani TV, je te salue. Voilà, merci beaucoup. Uzomona mutu nyonso soka saeli kamu soki bakangela likama owa akowangana ndenge ya lobi o so bana sunano mona yediete Nani ase tabi mona sunano azomona o na yediete tamsumona koli na yediete aza tumbelo Sabula tu, eba ka bo mutu.
Ba maman beaucoup. Ah, tu oublies la mode de comme sunai. Non. Tu donc attends banda côté le terre avec pour mo. Mutie akola kona makambwa. Boyo. Bisous ba. Matière hein. Naza makambo tala. Mutongo de swanga makasi mais. Kag. Nazo ibati nazo lobani. Est-ce que émission banda danos? C'est ça qui déjà note. Oh. Tu voilà. Émission zakaka to ici. Tes ali bishop yo lo bezali. Ngai ngapona nga atikira ngai. Otiki. Batanga misu mabe. Te bato ba la biso ba de na bitobi ke ba commenter ko ya Liza sali nini? Sali nini? Na kombi ya Liza. Bon c'est pas épisode de Roya. Bola yike bo commenter bo tia ba commenter bishop ko lingaka yeyo. Yeyo ngamuka personne. Bato ba ngaka na ngwalinete. Batanga misu na ngai. Okokoya. Nada misu mo faji. Mignon. Nada misu mabe. Otaka ba pour la misu te. Nana en tout cas Nzambe a réfléchi bien pour moi à salanga sans défaut. Nzambe salanga kitoko makasi. Nzambe salanga lengigu. Hotel mo le commission Nzambe taille S kana na taille ST. Na pe ikrekite na Z. Oh. Z. Taille ST na Z. Ngayo mon. Oh na XLT. XL no fanda. Na Z. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes. En tout cas, bah commentaire on a vu si vous avez voir pour ça Bishop Azonga. En tout cas, affaire Oyo, prochainement Bishop Azonga tout sur là, affaire Liza. On a dit affaire Liza, qu'est-ce qui se passe? Parce que Bishop sera le loco, c'est que na subasoma ramweza to kozongela ngo. Voilà, merci beaucoup Bishop to que Bishop malem à faire. Mais Bishop question Oyo, na mon niveau qui m'a par rapport que likambo oyo bazobambela ngo ya mingi zozonga ki desibel ozozonga zonga oyo kote pito tele pito komone mingi na l'église wana bako célébrer et voilà tournage tournage église a solo de ko bakende pa ya la fois bensa ba monyo so de balengaka isili voilà tournage mais tout le monde a samela makasi vraiment ba samela makasi ba ela pe makasi après avoir ya rolela tant bazoni ba ya ma pa ela makasi ebiti yo ma la makasi ya pa ela makasi même nga na lelaka toka ya de la fois le bi en tout cas bon ça n'a pas si na ko so tourner na minute je pleurais. OK Je pleurais beaucoup, j'ai passé beaucoup pour il y a de la foi, j'ai réfléchi beaucoup pour il y a de la foi, j'ai passé comment il y a de la foi, il fait comme ça, je pensais beaucoup de choses, pourquoi tant que tu me dis les bandes va passer mon de cara donc ma bien aussi tikale non donc il a kamabé ceux qui les kamabé kana komono il a kamabé il faut et surtout à chaque fois ils ont komono ils ont kaka il faut ça il faut changer c'est tout ils a fait que moi bien monsieur Zaki quand ba bendo lito yelo mobo yo katika au continue monter tika ngofuna et salobi voilà et salobi na bien. Merci beaucoup Bishop, merci de comme faire cette émission pour aller loin. En tout cas, deuxième épisode de affaire Lisa, je vous promets, vous allez dans commentaire. Bishop choc kitoko. Film à comment? Film à choc et kitoko. Mon ami. Toujours en avant. Ma comment na monde chunga Dubai a que souffrance bisenga de kai. Te kamana ngokende. Bano babanga ngasuite. Bano babanga ngasuite. Bisu bai. Choc est là kitoko na choc kitoko le bela ngote. Ezada kitoko na terre. Voilà. Choc kitoko. Merci beaucoup Bishop, votre mot de la fin pour Keto Kabwana Bisu bai. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes nous vous accueillons on a pour Kolanda votre humble serviteur le bingazon de la presse dans le bas exercice à la caméra pesara simple. Yum tout côté pour la première fois. En tout cas, au s'abonner na nous, au partager éléments commentaires na yo, j'aime na yo, numéro na ngeza affiché na au ba comic Clark nous en tout cas, ça pour ça suggestion, ça pour ça remarque, on a procédé comment on le voit comme les biso wana et vous allez vraiment bien. Merci beaucoup en tout cas na bilo nyonso
parce que c'est la fierté na biso tant beaucoup bengaka beaucoup toujours ça l'amour et donc ça là vraiment bien. Merci à toi maman chérie, en tout cas na biso ambo de aux alliés, en tout cas merci pour na ozo ça pour na biso maman na biso ali maman na bango James Kimoussa notre partenaire partenaire à vie James Kimoussa na biso ambo de aux alliés maman zozo na end en tout cas ambo de nos aux alliés maman Alice Land na biso pe ambo de na bosanoté Y Kabako toujours na pointe en tout cas to police aux alliés bien cherche à la charmante ambo de nos places aux alliés Marc le King. Merci beaucoup pour votre soutien. S'abonner à personne Kazel et Pierre de Chef. En tout cas, merci beaucoup. Nabilo no subolinga ngatu.